Bokechu respecter les boumuna ezanga forme wana fallait za muninga na ote et ba warrior peut basa ba ninga na ote ta ni fa Bokechu pour mona kaza tente aso na ba fanatique asa de mission azo tout monde ba warrior baza ba politicien to sakana bango ba warrior baza partout dans le monde entier papa li boumwana ko bima mupepe li boumuna ko bima mupepe ça là maman ça ko finga pour nga c'est la rabo que tu finga maman bango pour finga tout le monde maman Boti maman Boti fa finga pe maman Boti kasi point final yangwana donc c'est les zino aventuriers Marie-Paul passe à son orchestre ça la king ya ko songa la musique est-ce que c'est les zino a finga mutu générique parmi bateau a finga ba générique c'est les zino ça ils ont internet. Est-ce que c'est les gens qui ont été en train de TV? Alors, il a fallu qu'ils aient été l'école. C'est les gens qui ont été l'école côté nous. Un vagabond comme c'est les gens. Papa, où est le choqué. Na internet, il a fait des gens qui ont piqué la crise dans le sambo. Les paroles s'envolent, les vidéos restent. Il y a ces gars qui ont basé à Mbi Mabet. Quand il y a des gens qui ont fait cadeau aux États-Unis, ils ont fait tout. Bashi ilunga mulala bu mufwa alalo ndika kufi bata batu bakoma bisaka bakoma loba iya ilusa so la muka ko sala biso boyete ilunga bundi makasi abundi na mbazi bafuti bakofuti na monnaie de Saint-Jean boyete ba voyage ezali oyo na aux États-Unis 001 pote banda kuna. Selon les informations, on va voir que n'est pas fait car ma pas. Nasu de la fuite. Yani sous. Que batu ba okima. Nani wana loba na. Na MBC bilo na mwa na 2 musiciens mo bakini. Nani loba. Na so mona 2 musiciens mo bakini. Loba kastoza. Fuite déjà bimi. Nani sous. Na loba te. Nani azoki. To fa na kaka, bona ata mission koti. Ata lobby boyo ka fuite na ko bima na YouTube. Bonjour papa. Bonjour Star. Bonne santé. Oui, santé kimia vraiment. Donc tout ça comme ça là. Charge on a porté à Rubenga Makoko ba warrior. Donc toujours bunda pour na artiste la biso fali poupa o azo pesa ba devoir il est belé donc et toujours bunda toujours ça toujours likolo malgré ma finga malgré akabala ba toujours salama abundisa ye donc biso tozawa malgré bakabale bozo zalaka kana pour na soutenir artiste na bino Mikole Belé toujours remonté par rapport à banini kaka le lengo le belaka artiste fali poupa tout cela non mon par rapport à sortir à souka auto ça sortie médiatique na oyo auto ko mapande ko na biso propos mon passo là apparemment ba propos na le ba qui fallait ça qui très clair na ba dur na ye mais malobana et déranger batou tant que papa ceux qui yopé aux araki ya msusu na ngambu ya artiste na biso que moi na ye oyo ya lingami parce que surtout la vidéo nous omaki artiste ati azoloba azo la qui s'appelle que azana pasi que moi na mon balinga minga azana ba projet belé au sala mais moi na nga tinga imba mo akina ba ngambu na ye yo pe ceux qui ozala ki na ngambu ya artiste fali pour pas que acte oyo mama asali ko lo bana bana ki nga na considérer que bozasu na papa te réaction ni ezani. Merci beaucoup Starly. Avant la bande la piste na mbote na bureau mon ba fali poupa directeur en marketing Edi Badia Tamokonzi nanga motema ya Nana Boduga fiston coloqué El Zapatero Junior Mukuna maître Toro donc bambote na bino belé et puis sans oublier Kelly Charleston Warrior Soulé Kauka honorable bana Congo bateli pe motema na ba élection ezali ko ya Soulé Kauka vraiment azali pour na bino omoni Starly yomo lobiango fallait répondre réponse wana toi zo répondre makambo wana omoni ba mama belé balingi ko yinisa bana na ba papa na ba base belé ba botera mibali bakabwana bakoma ko manipuler bana makasi lelo fallait à tomber victime parce que a tomboli mungongo ndenge na lingala malamba ba soko moni ndoki belé là fallait tomboli mungongo mais batu bazoye bate abundeli batata o nyoso tu bana na bana bazaka pa ba mama na bango
ba maman ba kotisa bango makangisa mabe ke papa wana kufa ke papa wana c'est l'autre côté papa ni na rolinga bana oya ya boti ba komana likopa yako zala contre ye yako ko sa carrière na ye yako yokisa ye soni papa ni na rolinga bana ba koma bacha bitumba na réseaux sociaux na bana bazobundisa papa na bango et ça normalité bato balobi fallait ça mabe ndenga lobi on a réseaux sociaux oui oui et ça problème ça irresponsable de makasi pena to ndimie kana ki irresponsabilité ne wana ba obino boza ba responsable bon l'accent que boba responsable na côté ni nango ba oloba leti musicien ni ba oloba kaza responsable de makasi ko le ka fali non le but est que musicien tu vas comparer ba musicien oui pour tout le monde peut ba comparer par rapport à ba propos tant on fait a des problèmes là Davina ndenge a répondre ki moi nazaka mwana ba yo tchape ba vidéo pe zo circuler ya quoi moi nazaka mwana kasi mwana longa tiriki ba amema mwana poto na France ti le mwana nazaka tiriki ba mwana nazaka mwana tout cela maman famille ah moni siko moni donc mutu azaleka mutu bana na biso to so boko na lelo surtout na poto omoni mwana poto so afingi papa lobi na papa elongo eza na normal mwana kishasa yo na kobeta yo yango moni fali na émission lobi ngai na kondima te bana obino boloba ke bana poto bazala ka bongo ngana za kinoa do soki mwana meki bongo na kolakse et puis ache bana ne msusa o ki na suka video lobi ni ndenga sali ba ke ina bongo do ba makosis ba keba ndenga traité ba makosis ba keba do boko ma contre papa na binote papa za papa comment yo maman zotika bana na réseaux sociaux mbana ba koma na Instagram ba makasi ko sala buzo bebele ke ina za tout le temps na ba vidéo ngana bi bana ba musicien baza bano bazo préparer bango basala ba politique ba kene na ba entreprise baza appel un jour ba ministre mais ke ina kaka Instagram kaka esika ba mompono ya imika bazali esika ba mompono ya mompono bazali ndesika ya mibwaka yango wana Instagram ba TikTok ndesika ya bwakama quelque part papa nazana raison keina akenda ko telema témoin contre papa na tribunal ngana lo bango na bémission ba traitanga jéroso ba ma famille ba toye bien côté fali wana lo bien on a vidéo à tous les journalistes est-ce que yo ko telema contre papa na tribunal moi na bongo baka za moi na mo bozo tika ba finga bandeko na yo moi na mo ba mama ya poto ba so bitula oyo ba femme seule avec beaucoup de wifi ba sangana ka ebele ba sangisa mbongo ba pesa moi so za na poto mais ba maman est ba mona pasi bazo kufa bana est mtu bazo sanga biloko kolia botinda ke loko te mais niki boka nsele mbongo po bundisa fali ale mbongo ne zo ya na kombo ya keina papa bongo ko ndimango aso ibolobi o fali pekisa ba warrior ba finga mona te lobby vidéo mo azo se moquer na ba warrior ye mwana azo se moquer na biso ba warrior donc biso ba warrior yelinga sakana biso mtu to sala ya zala wana parce que yene ngaza image afali soki mama na ya bota kaina mobali ba beteli solo o abane ko bundisa fali wana est ce que yelinga kayeba na keina wana alinga yeba alinga sa inapercité aina bino ba congolais biso bo vandi wala ba problème na ba vie na bino na necessité fali azo mukanda po na keina nana biso na poto bazo mukanda ka so boti pourtant ba bete bino maso na bien te oyoka ka bongo il faut me vérifier il faut vérifier na émission so il pour na bongo mais Rafine tu ba combien na combien de ban a combien na combien de ban na poto combien de ba ndio na so congolais ba boti ban bebe na poto bazu mikanda mukanda pesa ka mwana pesa ka mutu nini comment te pesa ka mutu mukanda oui mais ezaka na ba procédure yo ka saka lokolo boti zoa lokolo ba bota ki yo ke ina le fali zo mukanda ezaki bongo ezaki ba procédure donc ba congolais lelo fallait la tiba congolais que naza papa ya kosaka na été et puis ami benga ka mobutu cela veut dire on meki tomate le mongale ma nyenye au moins de renverser internet allez si ko bino ko lobo na yo ko mona na ba oh comme nani maman soki magali lo mama femme est censée moko boye aya télé mazo nga pesa fali leçon morale mais to zonga no mukina bien sikoyo fali so otali fali azoko incarner plus ba esprit pena ba père na biso ba ça pour l'autre moment mona moi na obi même sous papa zolo ba no ki a pas atika ngai siko ba biloko wana
le lot au bété en Okara. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, et puis que vous allez terrible. Pour les lots d'abord, d'abord, monter, mais dès comment moi, on a facilité le baki. Papa a assez la règle l'euro. Papa a botti. Dépose avec moi, le lot. Tant que moi, ma casse, je ma pantalon, je moi, je pour me courage, je le baki. Et puis, il fallait leur alobiter. Alobiter, tant que botti, ban à 10. 3 autres permettre, bango, ba sakana na yo. On va permettre sous on a 7, on a batikali. Ba sakana lobi lobi maso batata. Alors, on va permettre en haute. Moi nazara mwana et puis mutu na mona za mayele te za mama na bango omone mission fala sali wana bandoki nyonso mukili batele mission wana banganga nyonso batele mission wana soko za mayele za mwasa mayele yebisa bana basenga papa na bango pardon yo moko pe mama aloba papa tozaka na biso pe suna bolingo te limbisanga soki na bete ekokuta ekolongolo lito ite niki ekolongolo libele te. Donc en réalité, Nanyo tant que au sein na Keina asanini. Keina il faut pas mi kitisa. Na Kelia il faut pas mi kitisa. Ba ba ke papa za papa. Ndenge bazo tambola il faut pas na bénédiction ya fali. Bango mtu babota fali te fali mtu babota bango. Pour preuve na mona ke baza mukie. Maman na bango zo tindika bango baza ko ba pese. Pa fali nyatika ka temps. Mon internet eziki. Wana kutezaka eloko mukia nyati. Et comme alors maman zo mayele et puis nga nazo senga na famille ya Niki ya Niki nga na famille te Niki menga azaka na famille te famille ba c'est donc après il paraît-il azaka muluba mu Congo menga za makila côté konanga mbo pesa ndeko na ngai ponga pe na ko ba kena noko ba keina noko ba keina na ko ba lianzi o lianzi azane kutata même pas muluba soki nani akeko mibimisa onoko yoka ba noko ba keina ne ba bimi ebele bokota kindoki ya famille batu bokota kindoki ya famille batu donc mwana mwasa na mikitisa a longola bana parce que bana lelo papa sana kanda na bango bana babungisi papa makasi oyebiki ba video mususu bana na basala mama na bango ko filma ka bango mama caméra omeni son lumière impeccable azo filmer bana quoi filmer bana pour kasi basala ka babiloko basala ka na bambwa kele basala ka wana yo tele video mota zo bina abina nzembo mutu asimer tense mwana na sima oseka donc à côté ça pena bana na buzo bana ye donc ngai po na ngana bino ba mama boloba bo pesa ne Niki conseil au moins cagnotte bo ça la ke cotisation bo ça la ke bo kongola e bo ebise bo pesa mo bo ebise mikitisa orgueil na tina te fala ça déjà fali ce qui toquette sur le plan marambuya mbongo toquette maramani fala ça sur le loko oluka na keina na na sina boti bino na bimisina mukilo kwa bo boinga bo sakai nanga ale bo keina bino soki nga pe na za tata lokola na place afali wana na kosala bongo donc yo pe sozaki na place afali na kosala mwana ke nokota kabali ya bato baso bundisanga yo ke nokota o finga pe na bandeko na yo ale na bo bondelo potanga na bota ki yo nde ba bota na Maria mama na Yesu toza mwana za ange leki bana nyonso ngana na bango kutu mwana ngaso okosali bomani na okaka bana musuba komi kuluna mama na bango tata na yazo tika ngai mwana ngaso okomi kuluna niyeba yango okomona pelanga mona otika yo na makala ah bon ngaza tata yo ça ba jeter donc mwana yo so akomi ngako no esa pe opération likofi ba tiope na bo tanga mona talio mais ngana zo ebisa tena zo bakaka te eza soni kozana mona bongo na famille oh ba batebele ba mona ngo normal eza soni merci Keina soka zaki mwana ngana traiter ninga fala traiter wa Keina soka zaki fala yimi bana te fali eza punition zo pesa bana bokisinga motema pasi bozela bino pe boyoka omoni ba video bazo sala na eza ba video ba soki ba vandi bo batele pe papa na biso a tirer ne bango bazokisa ka fali pas zokisi ba et puis munayebi mukolo ngo Niki alalaki pamba ta alalaki na kolela mais babiloko wana tant que biso pe ba bantu mwana wana ba façon akei bongo na ndenge papa na aza lelo lobby ba comportement ni ko rattraper été et rattraper nani mwana bon mwana lelo bon yango moni to lobi trop tard ezana nte asenga pardon so o moni ka so Keina ene papa pardonne-moi tout na salaki bona boye batu bakosa ki mais oui fais la pardon la sincère et puis façon na relation nana tika la kopekisa makosa ki ne pas na bango te batu lelo ba bimisa nana oh musoso
Magalino mama aux femmes censées azo pe ça fali leçon morale nana tika na pekisa nani ma ko ça ke kuna kutala bango te bango wona mtu ba créer kabal na bango na mama na bango mtu créer kabal na bango wana nana pekisa bango ni ono so bango nyoso bazaba na fali eloko bango balinga baluka pa nana na yebite nana otika na pekisa mote bana na ba mikitisa soki ba mikitisi te ah bana wana ba mikitisa tozokende tozakaka donc totika na moi décision ya pour sola nande ko na biso gérer comme betox tozonga na moi muke na ngamba Brazzaville ezaki na ba note mo to circuler awa par rapport ya artiste na biso Koffi Olomide interdire jeune mo artiste papa wala zama batindika chakala yanga maswana ngobeta ngoto mama batindika chakala wala za tindika chakala wana moni sindia oto bimawa pardon na bona ngana lo ba makamba batu bango balinga batanga bakomuna bango te wa batindika chakala makasa bo mekelo ko boboye bo moni bokatsala ko batu ba okipa ngote aleta batu ba kipa ngo sopi bino o koto akeko défendre na TikTok o koto akeko suspendre ba bureau merci kasi ba jana to bien ngote sindia bimabe nyo soto la pour l'actualité fali kaka actualité fali ça kasi actualité fali kaka ikangi na internet oye bomi na émission mobimba ya mutu soki ya 1 heure d'ita na RTNC actualité ekangi ale ve na mikono nozo lokwa ya kokaka te azaka zuwa ya nini ale asali ba créer le ba créer wana wala za tindika chakal makabana ba yebi yango bien question na ngeza sur lorsque bazolo baki artiste a pekisi batu batanga kombo na ye ezaki na note o salama ki poto monique Cindy abimi a démentir que au fait que le belo monte wana parce que nani abimi cette information wana ki ba pekisi batanga kombo ya artiste na Koffi Olomide non ezakutu apekisa tanga kombo te ezalinde alobi Koffi de Brazza asa ba comédie lisu na kombo na yete na façon na yete et puis likoro na ngaya ko bakisa bon wana na yeko mona tanga suspendre bureau nda alobi musicien na ba porte-parole avant ba yamba bango il faut permission ou tapa na ye nyo soto na soko tala ngo ezana ngati ndika chakala ezati ndika chakala yo moni te ke nani ndeko na biso Koffi de Brazza tout le monde a côté lié. Tout le monde a tweeté, tout le monde a commis, tous les artistes. Aza pena soutien total ya mboka na bango parce que tout le monde. Mboka na bango ka tena na mboka na biso na moni kutu nani briefing. Briefing ça parmi bato basaki vidéo liboso lobi ke ngana ebi vient na biso ndenga zaka na bolingo. Yé muto azuli kanisi wana te ezali bureau. Ngapela no bakiko na émission moko bureau bakoki kozwa décision sans artiste. Mais ba jalelo. Ba jalelo na sala boye po mukonza sepela nanga. Bon. Wana pesa ngo kutu te ko po mukonza sepela nanga eza na ngo tindika chakala eza ba jara ba biloko lité ya kanda na Afrique du Sud ba théâtre moko boye donc de chez beti lité ya kanda na Afrique du Sud ya ba wario siko tolo ba boye kabe ya kenda ba musicien na Tirikia wa o ba wario ba menacé bango na concert lité ya kanda na Afrique du Sud bogo makas na menacé ba toi au juste sikoyo ba wario ba no menacé ka ba artiste on luka botombo bochaye na première position de bozolinga kaza na première position mais na lobi boye azala ba condition ezaki bino ba fin de bobeta ba star libilo musupe soke bimi botalaka donc mutu nyonso to ata mwasi mo boye zemi mo boye azuise mine mo boye eza ba wario mutu mo abeti li bakumo boye eza ba wario donc mutu lelo na viso ba menacé kaza ba wario mutu ba beti et puis le qualité ya kanda sana eza maboke c'est purement maboke de chez nous. Muta asa émission ba yeba ndio bete biso tout le monde ke ba beta ye théâtre makasi mutu ba beti azolela zoboka ba oboka mabanga teso mona mutu olela pasi ba beti oboka mabanga et puis loli ba beti ye wana muta kangia zo fentele ta beta likofi mais ba beta likofi ta beta likofi akacha obi likofi akacha yaka tout droit bote yaka bout j'ai comme tox ba bitu kebele ba mongo ebele comment dire aventurier aventurier donc ça babilo mango ba créer ba inisa ba warrior warrior ni na obeta et puis nenga sali bongo azela obeta masko ya bien c'est ka obeta ma ya solo ko bango balingi ba théâtre ba koma ba warrior c'est que au moins teta bo sala bongo mote bo excité ba warrior bo tout mo ba warrior
donc nde ozana bolaki il était akana ke bobete ngana la qui était alors moi en Afrique du Sud alors moi en Kinshasa et puis il était akana obi ke il était akana lelo mto bimisi mboko ezamboka be impoli soki lelo na Brazzaville ba comme finga biso ezalité akana te akana ke tala mutu lokola ngoga kwa che date na bango na mboka na ye na ville na ye na air na ye mais beaucoup mi ko finga ye bisanga ba finga ni ngoga ngoni communauté mo ya mafinga ba fan mo boye ba communicateur mo bo finga kaka leader ngo pe succès malonga ezate leader ngo pe biloko malonga zo sala ezate ole bo zata bana malamu bo za poli batu ba okela bino ma ba région na bino me bino bo finga leader nini succès leader asima RTN7 tika ba bloko tika ba nazolo chama ina la musa ba mama mususi leader asima RTN7 ko gani na succès na fan papa baza ba adversaire na vie na za single door nani leader asima RTN7 ba mérite yango wana single door anango ata trophée ya Afrique mabo anango bon bango ba makasi na va ya za sauver le Congo aza ni sauver le Congo tika bloko eza yemweni aganyaka balina foot tosola pembe na otolanda lelo oza matumboli makasi na otolanda na page na yo na mono posté ya ilus ndabuka na comprendre te po no sai bon ngai te oya kosela makambo papa mais eza na page na yo ngai te eza na page na yo ingénieur bimisa biso publication na moni ya ilus lamuka ya ilus promesse nini omoni na vie tango boluka botumola bato boye bakeboza makasi na matumoli na internet amuta kufaka te eza kopike ba crise na kosambo les paroles s'envolent les vidéos restent ya sekaka mbazi ayembi mabeti koyemba okenda koyemba bien fallait cadeau bapesa bamemo États-Unis ilunga wetu bashi ilunga mulala bumufwa alali ondika kufi batala bato bakoma loba iya ilusi na biso lamuka kosala biso boye te mais basali mpena mabe ilunga bundi makasi abundi na mbazi bakofuti na monnaie de singe aboye te bavoyage ezali oyo nano États-Unis 00 po te banda kuna place bazwaka badécision nyonso ya monde kuna toyebi mpe te bao bakei so bakozonga nayebi te bazonga mpo baza na concert bazonga parce que baa na concert awa po babeta na yo somona bilongo bimise ebele na bavoyage bazonga le 24 baa na concert nazwi na ya fuite ya nini susu ya bato baokima nani wana loba no nayebisi bino naomona na 2 musiciens mo bakimi nani loba nazomona 2 musiciens mo bakimi fuite deja bimi nani susu naloba te nani azokima tovanda kaka omoni ata mission ekoti ata lobi boyoka fuite ane kobima na YouTube ndenge bakendaki ndenge bakozonga parce que fo baya kobeta concert le 24 ya balobi ekoyinda mabe ilunga za makasi ilunga na biso ilunga kolongwa te pardon bo essayer ebisi azolonga naoki selon les informations azoloba waki ekota ne papier kaka mapa ilunga longa pa golaki etilaka bo feka mapa osous-estime feka mapa non na sous-estime ete mais na tuni kaka ya ilus bon alala de bolala ponga ba bébé ya ilus ponga ba bébé timuko bazonga ndo lamuki ya ilus ponga ba bébé timuko bazonga nde lamuki tokomi na biso na suka kaka ne ezalaka. Merci na Maman Angèle Tassa wazaka toujours na pona ko soutenir biso vraiment. Merci na batinyo surtout au bazalaki na sima migra malunzi ndeko na ngai simba vraiment technique pour mo lelo. J'ai combien comme na biso na suka so eza na mo ya conclusion ko lo banini. Non, moi la conclusion ezali Antonio Sobolinga afali pour pas date eza calé, date eza moko le 25 novembre You Arena. You Arena wana il y a ceux qui Starly, la poto bilambe vandi trop. Bande belé bazana ba Canada, bazana ba France, bazana ba Belgique, ba Allemagne, ba Suisse, bilambe vandi trop ba concert et c'est bête à maraté. Nous t'avons été là-bas au concert à banga ba combattant tes à la fali.
Et bien là, oh, Casino de Paris, bah combattant. Mais bon, mettez toujours là, tu as bobanga te ba combattant puis baza. Combattant ni biso to banga, biso combattant ni to banga. Tangena na combattant. Tangena na selezino, aventurier, boketu, aventurier. Le combattant ni otangela biso. Tu mbomba. Babi jour wana Macron a redémissionné. Jour wana Babi Macron a redémissionné jour. Nani ngalo bela na boketu. Babi Macron a redémissionné jour. Yola na boketu Macron a démissionné te boketu et puis boketu ninga zawana ana 5 ans kota na France te. Oh mais bino boye bango te. Boketu na terre française ana 5 ans. Auto samba wa papa bobo sadika makala mingi ta. Asuka kana territoire na Belgique. Le roi ya comme Belgique et puis boketu za congolais tiens. Aza congolais. Boketu za Belgique. On te ba refoulé que yo mona congolais ba refoulé na Belgique. Yo so mona congolais ba jouer na France ba refoulé na Belgique. O so mona congolais faut ba refoulé. Le ba peut-être na mona boketu na lité ya kanda. Lité ya kanda ba refoulé na Nigeria na Rwanda. Na deux pays. C'est ba na ko tatonete. Nation Nigeria ba te ba bi oh ya bisote. O desmonte, o desmonte. Ba memie na Rwanda. Ba bi oh nani oh balume était pardon. Bo balume ba bonne. Te batamadi te. Ah te ça comment ba Rwanda te. Ah OK. Na ke balume ngeza comment ba Rwanda. Te na kanzango ça comment ba Rwanda, ça comment ba congolais. Ah. Na kanzango ça comment ba Rwanda. Donc boketu so pena lingi pena vina ye aya yuare na fani. Azo fiancé bato azo lobana pamba. Boketu ko yate. Babi moto ko pela na France wana. Nini pela ka libosile. Azo kosa moto ni pela. Na ba français bango moko gouvernement français koti concert et koti ma concert a fali. Fali na Élysée ba tia fiche na ye. Papa tika ko tika. Boketu meka kutu te boketu va na yo. C'est les gens va na TV no finga to ba bêtise le bino ngata fali. Na ba musicien na ba combattant. Na ni bino ko zo vidéo na bango oche papa na maman batala ngona ba. Le plus impoli ça ba combattant. Ba finga ba tutina ba kata ba maman na bango yo bien ngote. Mais ba traiter ba musicien ba yemba ba bêtise. On mona ba lobela bango ba yoka. Biso pe ba congolais to loba ba yoka. Mais ce que tali ba combattant le quoi c'est les ino. Ozaka musicien Marie-Paul kaka yo moko na yemoko okoma combattant pour na nini. C'est les ino. Comment ko finga ba tu ba bêtise migra malunzi. Eko kata okoyeba te. Ah voilà. Naebisi. Ah dans les cas j'ai donc comment finga ba tu ba bêtise. C'est les gens qui vont dans finga ba bêtise, ba ba c'est pelané ba mon bien. So qui vrai est-ce que pour être combattant, faut finga ba. Pour les combats boketu ça yebisa sanga lelo. Combat ya boketu. Et ça combat des énergies. Conscience à lui ba artiste. Bazonga na sens na bango ba artiste baza bato place mabe eza fo baloba mabe place malamu eza ba artiste ba koma ko yembela ba politicien alors bango balingi bongo te bango balingi artiste fo azonga na vrai sens na ye so artiste pe artiste fali pourquoi pas alukaka toujours akende le rôle à bras de fer na ba combattant c'est pas ba ndeko na c'est là na boto so la bien fala yemba déjà ba politicien nini. Ils ont voyagé aux États-Unis, aux Espagne, dans le ministère du tourisme. Il fallait que dans le ministère du tourisme. C'est ça, il y a des musiciens présidentiels. Il y aura des fallu place un ministère présidentiel. Il y aura des fallu place mais soutenir what? Ba concert et soutenir un concert wap et soutenir hein et soutenir wap ah mboko pena ki chasse yo papa parce que hôtel la biso sur internet mboko ki chasse na biso ke mutu na mutu comment tamwa na musique ne na poche to chité artiste na biso po Anita Oluki a solo là na ba combattant na place na solo ba combattant ba za nani bana baba nani po fala so na bango ezaka ba combattant na biso pe moko ezaka ba combattant baza libana basa pe bloc na bango baza ba ko so zala bando tangela yo oyo zo lingala tanga boketu selezino babe masombo
aventureur à Mama Congo Tintin nde fallait que soit na bango wana baba combattre bango omoni bango elo esala bango za jalousie ani jalousie ba ministre ba za ba mbongo bana bango ba zo tanga jalousie nem te sala bango ba koma ba star boke chako akoma start abota bana libanda hors mariage azol basi pe ba linga ba sepela na e o mais oui ba koma na babasi ba koma wela pe basi ba koma ba star yo kasi ki combattant ko za ni babundela mboka yo mona boke tu dans son champagne na BMW ya Laurent Sokoko sombeli wana guerre na est c'est là tout mon place c'est les gens qui ont émission à la tilingwanda azama kolongulu nazo compartir na bande ko na est mais yo la tiki toko bon guerre est c'est ça mukoni balala na onzala baba là ina se babito liate guerre est c'est zo batu ba kufa bazo manifester kami te ko mona ba te ko telema ba teneti na ambassade na biso tika wana za ba théâtre wana za ba théâtre basala maboke makaso basala wana fali azana combattant mon côté ana problème na ye fali azana combattant mon côté azana problème na comme ça a repéter la ba na mosne lisolo. Merci to comme nasuka voilà bambote belé na batutu bolandinga bokechu respecter les boumuna ezanga forme wana fana za muninga na ote e ba warrior pe basa ba ninga na ote ta niveau bokechu po mona kaza tente aso na ba fanatique asa neka émission azo tout mona ba warrior basa ba politicien to sakana bango ba warrior basa partout dans le monde entier papa li boumwana ko bima mupepe li boumuno ne ko bima mupepe ça ba makamno ça ko finga po ngaze la rabo ke cha finga mama bango po finga tout le monde maman boti maman boti fa finga pe maman boti kasi point final yango wana donc c'est les ino aventuriers Marie-Paul passa zongi sur orchestre ça la king ya ko zongi la musique est-ce que c'est les ino finga mutu générique parmi bato ba finga bato générique c'est les ino ça na internet c'est là na luka on a bimisango générique ya maman ba tia c'est les ino pa ya yepa finga bato est-ce que c'est les ino pena mutu ya ko loba na TV alors bana fali que na obundela na so bundela école c'est les ino obundela école côté ni un vagabond comme c'est les ino papa oui ba na yeli bango pena ko choquer bango pena pona ebi chaîne na bino pe makambo etalama mais oui papa to cité